que ba député o akala na éviter ceux qui l'ont ni suit bango pour ba koloba qui président Godé pour la détourner mbongo na bango. Pasteur Godé a bisa bango que non neboza na katabino 1 million bango mo ba vandi kimia 12 millions bazo 11 millions donc voilà 11 millions voilà et puis pour que ba député o ya kala basala ta mosala malamu te ba ya kokoma ba avocat na bango ozo croire pena na ba biloko anengwana donc bango nde bazana za société que Pasteur Godé a détourné mbongo na bango et comme ce que Pasteur Godé a joué ba commission ba rétro commission à ba député est-ce que ça penza normal ni penza na assemblée provinciale wana obi qui sont députés là-bas so otali au statut et assemblée provinciale vous avez des députés au baza ba ferristes des députés au baza ba vrai quinois ba ki ba yankela parce que exemple le roi ba vient na biso mbondi wa mbondi le roi ba Jekoko Mulumba hein ba l'honorable Edi Yeli et les autres. Voilà, c'est parti, très chers internautes. Vision Plus Télévision, vous nous suivez de partout dans le Bara, France, Belgique, Afrique, en RDC également. Je reçois des appels, il y a Kivu, des appels, il y a Okatanga également. Merci à vous rejoindre Bisso dans l'espace Tanti Tobeta Masolo, Mboka. Comment est-ce que l'actualité déjà évolue dans Mboka pour l'Andaki, député provincial honoraire à Kinshasa. L'équipe dans Bisso, petite version à Bango par rapport il y a détournement, Fundeli, actuel président, il y a organe délibérant à Kinshasa. Pasteur Godé Mpoyi a détourné 583 millions de francs congolais. Pour l'Andaki Bango, Nambaki suppléant à Jekoko Mulumba, Nambaki également, pour Azalaki questeur, il y a assemblée provinciale dans Seriwana, mon amboka Kale le Bobi. Alors les lopes sont des cloches à Batomo, sont des cloches à John Lungi là, au Azali Bongo, Moko ya Balobeli, il y a Pasteur Godé Mpoyi, actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mon amboka John Lungi là. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Lionel, merci beaucoup. On a Ndenge Ondimi accordé droit de réponse afin que Bana Mboka va comprendre la vérité dans Masolo ou Bazali Koyoka que les députés ou Akala na éviter ceux qui l'ont ni suit bango pour ba koloba qui est président Godé pour la détourner mbongo na bango ba confirmer pe ba beta pena CT balobi ils pena détournement na ba rétro commission président zogia ba 1 million to lobela ngwa mais yo moni na banambala moko yo moni penza na assemblée provinciale wana obi qui sont députés là-bas. Si vous allez au statut et assemblée provinciale, vous avez des députés au bazar, des ferristes, des députés au bazar, des vrais quinois, qui ba yankela parce que exemple le roi ba vient na biso mbondi wa mbondi. Le roi ba Jekoko Mulumba. Hein, l'honorable Edi Yeli. Et les autres. Donc Pasteur Godé a bisa bango que non neboza na katabino 1 million bango mo ba vandi kimia 12 millions bazo 11 millions donc voilà 11 millions voilà et puis pour que ba député o ya kala basala ta mosala malamu te ba ya kokoma ba avocat na bango ozo croire pena na ba biloko anengwana donc bango nde bazana za société que Pasteur Godé a détourné mbongo na bango et comme ce que Pasteur Godé a joué ba commission ba rétro commission à ba député est-ce que ça penza normal 48 millions hein est-ce que ça Ndeko Lionel balobi yango bazotindela rabino bokina non est-ce que non au moni ce sont des gens qui n'ont pas eu le temps de se préparer ce sont bazo qui étaient encore se préparer te ba ba kanisa ki que lokola bêtise ça mec en 2011 et qu'on se répétait en 2018 ils n'ont pas eu le temps de se préparer voilà pourquoi bon et ça vient na bango na écoute kolobela ta vient na bango te ngai na yende na solola na bana kisasa pona tos pona ko sala éclairage ya bo soto oyo ba député balé balobaki na émission na mwana mboka John Lungila ozali moko ya balobeli ya actuel président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et là on ni bango ba bengi détournement bango balobi boye bango tango ba koti na 2006 frais d'installation ba pesa bango ti alors tango baza ko bimapé chaque député motuja ça pas l'état en pour sa indemnité à sortie na bambongo wana mibale nde basengaki bapesa bango bambongo na bango alors bambongo wana eye mbongo balobi eza indemnité à sortir basigné eza mbongo ya frais d'installation na bango mais mbongo wana ekomaki pa na bango te Godé Mpoyi azwi mbongo wana ake kofutela baactuel député provinciaux ya Kinshasa Ndeko Lionel na yo za mutu wa maili bato pe balandaki émission wana baza bato wa maili
D'abord, frais d'installation, parce qu'on a soukate. Ils étaient au jour bolingi. Problème. S'il vous plaît. Bon, comme il a fait un mandat, Mbappé, si nous avons frais d'installation. Frais d'installation, parce qu'on a entré. Bon, il y a une entrée, il frais d'installation, mais il y a quand même pour son émolument chaque mois. Chaque mois, il y a qui paye un émolument, mais frais d'installation, il y a quitter. Il y a qu'on est dans souka. Première difficulté. Deuxième difficulté. T'as la vérité, Zalisco Boy. Bango batusha ba mosolo na tindela ki omokanda wana otuna ki bango ba beti monoko. Bazwa mosolo uta le 11 octobre 2011. Tango manana bango esili. Basala ki pression sur le gouverneur Kimbuta. Parce que en principe, ba frais ya ba indemnité de sortie à ba députés provinciaux et uta kana gouvernement central. Yende ya gouvernement sande efutaka mbongo wana. Kasi gouvernement central na 2011 azalaki na makokite. Les députés ont pression sur les gouverneurs. Balobi yo lukela biso mbongo na niveau ya ville ya Kinshasa. Ba futa biso. Soki gouvernement central abimisi mosolo na biso, lokola mosolo wana ekweyaka na niveau ya hôtel de ville, yo kozwa mbala moko o remplacer yango. Ndebo e gouverneur ya ville ya Kinshasa, André Kimbuta, aza vivant, aza pena Kinshasa. Azui mosolo na caisse ya ville. Et ça le rôle à déficit à fouti bango ba indemnité de sortie. Azui mosolo na kati ya caisse ya ville. Ya ville ya Kisasa. Pona ko futa bango ba indemnité de sortie. Pona bango bazwa parce que bazali ko tsa pression que bango fa ba kende ba campagne mosolo zate gouvernement central azo umisa comme ba ko futa bango ngo obligatoirement, il en tant que gouverneur a créé les bango na caisse ya ville bazwa comme ça ceux qui gouvernement central a fouti ba kozongisa. Ndeboye André Kimbuta azwa na libenga ya ville afuta bango. Bazui mbongo et na assemblée provinciale et comme et pas ya comptable moto na moto aye kozwa mbongo na ye. Les documents je t'ai envoyé, c'est bien écrit indemnité de sortie de l'APK. Tous les députés ont été servis, en commençant par le membre du bureau, le président de commission, le président du groupe parlementaire et les autres députés. Bango nyonso bazwa mosolo. D'ailleurs, Hollanda qui honorable Jekoko yemoko asali vidéo. Nazo pe sa vidéo yango. Voilà. La vidéo yango. Bana mboka. Alex Sabino vidéo na po vidéo na ezali. Vidéo na ezali. Vidéo na ezali. Faut esengeli bana kitasa ba mona vidéo wana. Ba mona vidéo wana Jekoko yemoko alobi que mbongo na mbongo wana ya indemnité de sortie pour na bango ba député ba toucha yango. Jekoko alobi yango. Alobi yango vidéo na kotindela yango ndeko Lionel ala kisabino vidéo wana pour na botala yango. Alors, tangu déjà ndeko Jekoko alobi. Il y a ça député le kola bango. Habite aux mbongo botika lokuta. Tokena to signer document. Bango balobi kuto comptable nda sala ki erreur mbongo wana ezala ki frais d'installation. Ba mutala muto asiko. Yo mona ki mukanda na ngana tindela ki document wana omona ki yango omona ki document wana voilà yo moni awa omoni awa bakomi voilà zato banda sika mokande bandi yo moni awa membre du bureau voilà na kopesa edi yeli ya mibale ya signé ya misato edi yeli oyo ya signature ya nani susu yango tala ah signature omoni ba signature ke yango omoni lobaki omoni loba na bana mboka omoni ba signature awa te ah voilà voilà et si quand omoni ba tie edi yeli agent siko député provincial mais en 2011 azalaki député te ya azali na kisasa ba ebi ye azali kambiste monene hein wa ebani oya salaka ajeraka ba mosolo bango bakota banyungu ye moko bato ya mbaki awa bandimaki ke bazwa banyungu pa ya kambiste wana edi yeli bakomaka na bambongo na ebele sengelaki bafuta baarrangement asalaki entre bango biso toyebi te bango nde batindaki edi yeli aya korécupere bambongo ya badepute nyonso bazalaki na banyungu pa edi yeli yango nde asignaki excusez bandeko oyo oyambaki ya badepute ya baboyaki yango bandimaki yango bango balobi kaka ke c'est le comptable qui a commis l'erreur, a commis indemnité de sortie en lieu et place et à frais d'installation. Ndeko.
d'abord comptable et assemblée provinciale. C'est vrai, Mosolo ya réussi naïe. Mais ba dépense ya Mosolo ana. Yé mouta définir ça kangote. Yé mouta pe ça ba rubrique. C'est le bureau, pour ne pas dire le président, qui gère l'assemblée, qui gère le. Non, c'est là. C'est là kasi. Nazokoma. Nga nazobetelo lisolo ya Mosolo oyo taki bango nanu. Soko tokei bongo kwa mbie bana bazona bana mboka bazona. D'abord on a fait une constante d'installation. Comptable de comptable à Kosala comptable à Kosala oyo président du roi Kosenga. Ce président lobi bongo wana ezali pona indemnité de sortie. Moto na mutake za Mosolo na ye. Nde ya koko. Bango pe bato basu Mosolo monde bango so ba signer. Bo signer mokanda botanga ki tesa makambo lokuta c'est une blague. Mais ce que to koma. Tango bango basu Mosolo na 2011 l'indemnité de sortie bati. Tete makambo eti lelo toza na bureau mosusu na ba député ya sika. Démarche wana ya Mosolo oyo fallait bafuta bango au gouvernement central afutaka te. Baye koyoka sango ye gouvernement central alinga bimisa Mosolo wana. Mosolo balingaki bazwa wana ebimaka te, gouvernement central alingi kobimisa yango. Bango na mayele na bango na balobi ntango mosusu bayebi te ke biso kozwa Mosolo. Babandi kosala ba démarche po balanda circuit ya mbongo wana. Oyoki bango moko ba reconnaître ke balingaki mbongo wana eleka mbala moko na tembe mpona bafuta bango bango na tembe. Non, non. D'abord, Mosolo, bango bazali ba député na quand même question ya mbaki ya assemblée mwami. Mosolo tango eyaka. Et les caca d'abord par hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville qui envoie, que ce soit à l'Assemblée. C'est l'hôtel de ville qui envoie. Ce n'est pas la PK qui est le destinateur direct de Mosolo. Il y a qu'une assemblée, un gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a commis le président de point informé que bon on a dit ça est commis. Ça se passe comme ça. Bango tango baoki Mosolo wana ba salignement sur que Mosolo wana est respecté circuit normalité. Parce que surtout normal les ala du gouvernement central et mbana moko hôtel de ville a tindi yango na caisse de l'assemblée provinciale. Ba salaki ba démarche ngana za ko pesa ba information. Pour que Mosolo wana est comme hôtel de ville était. Kasi ba bisi bango te Mosolo seneli ka comme kuna. Tango Mosolo comme un hôtel de ville, gouverneur a comeli président Godé que na outil kozwa Mosolo awa il y a indemnité de sortie, il y a des députés à Kala. Et outil dans le gouvernement central. Président. Non, non, le gouverneur a informé. Parce que Bango Balobi, le président Godé est informé. Mais Nazo Kende Malembe. Le gouverneur informe le président de l'Assemblée que Aouti Kozwa Mosolo et outil gouvernement central pour la fouta député provincial à Kala, l'indemnité de sortie na bas. Président Godé a dit d'ailleurs gouverneur pour talobi na président Godé mbongo oyo ezali mbongo esengeli et rembourser ville parce que ville est futaka ba député déjà mbongo wana na 2011 et sengela ki soki Mosolo wana gouvernement central a tindi hôtel de ville récupérer Mosolo. Président Godé a dit c'était yo tinda na ino mbongo e koma wana apeka. C'est à partir d'ici que biso sikoto kozongisa lao yango. Ndembo ebosole comme une assemblée provinciale. Tango bango bayoki ke Mosolo comme une assemblée provinciale, ba e komona président Godé. Président Godé toye kozwa Mosolo na biso, président dit Mosolo ya nini? Oh, ba indemnité de sortie na biso, président bisi bango mokanda yango. Et si bozwa ba indemnité de sortie na bino bolingo bozwa yango mbala, boni. Et si bozwa ba mokanda batali boye bali. A proposé même na président Godé, balobi to sala moi ba arrangement to kabola yo zwa parti na yo, na biso pe to zwa parti na biso. Président Godé bisi bango te. Nga nazali moto ya nyamu te. Mbongo ezali mbongo ya l'État, tokoyi ko papangolo kwa na maseti te esengeli ezonga na caisse ya l'État. Parce que bino esi bofutama. Le principe ya finance publique et lobini.
l'État a fout double dépense. Ce qui s'est foutu qui bango ba de sortie, a fout en mbala mi tomba mi sa toté. On est commis escroquerie et commis moïbi aux amalamuté. Ndebo egodé spoy a boyaki. Tango ce que pour ya boy a zui siko mbongo wana. A komeli gouverneur a informé que a zongi selie mosolo wana ezonga na caisse ya l'État pona esala makambo mosusu. Mbongo ezonga na caisse à l'État depuis le 19 juin 2019. Les documents, je t'ai même envoyé aussi la lettre. C'est là comment la Mokanda. Mokanda est allé au Komona. Je t'ai même envoyé ces documents. Oyo. Voilà, Oyo président Godé a comméla qui Gentini. Natangela Oyo Gentini à répondre gouverneur à répondre président Godé le 26 juin. A commis attisé des réceptions à monsieur le gouverneur, voilà, à l'honorable président de l'Assemblée. C'est devant les juges qui vont se justifier, pas devant toi et moi ici. Ils ont dit qu'il a détourné, et devant les juges que Bango, et puis je ne voulais pas délivrer, et vous livrer certains secrets ici. Wanezali, sur le plan judiciaire, Wanezali, non, yo, l'ingaina bisayo, et passer en Godé à Zosala Boye, on appelle ça Bango, ma piste, jamais. Bango, va causer la paix sur. Bango, va causer la paix surpris, et puis va faire face à Yango, va pour s'en sortir. Ce que moi, je vais faire, parce que je déjà que parce que ceux qui n'ont pas comment la justice, na kozala kimia na kozela babengisa moto ngai na fundi et puis ba confronter bisa mais tango monika tete bango tete ndeko biso to leki esika moko to soki ngai na leki epai na yo ezali po bango balekaki na te 50 ngai na lekai kuna parce que information na bango ekomaki kuna information wana que passer Godé a ibi mbongo a détourné mbongo ba député et komaki kuna balobelaki yango te sengelaki kokende kuna mosala éclairage tango a été payé na yo ba epé koloba detoye to ekolobela yango et pas bazu ndeko Lionel et pas bazu awa ezali esika na lobela yango ezali ba secret pesa bango ba piste te nous ezali te na lobby na yo d'ailleurs na ebisa yo ebisa pe bango bayoki déjà deuxième tranche ezoya wana ekosubir kaka sort bakozwa yango pete deuxième tranche wana eza acharnement bango esi bafutama kanda ezali otunaki bango babetaki esengeli leta futa bango te. D'ailleurs je pense même pas que mosolo wana ekoti kasi okazo ebimi ekosubir kaka même ekozonga na kesi ekozonga na kesi ya leta moto moko akofuta mbala mibale azali te bayeba yango mais oyo etali wana okotuna ngai wana motuna nde otuni ngai ngai ntango bazwi mpe eza lelo nde bakokolela frais d'installation na 2020 kasi bakende kotuna leta te bongo bakotuna patient Godé mpona nini bakotuna patient Godé frais d'installation na bango eza pa patient Godé soki bazwaka yango te basali obika badepute na basala 2 mandats de 2006 te na 2018 2 mandats pendant plus de je crois 10 ans ils n'ont pas eu le temps de réclamer leurs frais d'installation pendant qu'ils étaient même en fonction pendant qu'ils avaient le mandat de travailler
bazwaki ngonga ya koluka kozwa mpe na installation te nde lelo ntango banda na bango esili bakomi libanda bakomi kotia makelele wana nyongo ya leta ekolaka te mais ntango yo ozali deja na position ya koexige bazali na position mais non, mais c'est ce qui s'est dit. Je suis d'ailleurs dans un contrat avec Kepi Gérard est là aussi. Mais il y a d'autres députés. Il y a dit Jekoko Moulou, Balobini. On a total ici, il y a Jekoko Moulou. À lobby, Bazwa, à lobby, Deko Jekoka lobby, pour Zwa Mbongo. Banama, il va dire Makamboana. Quand il m'a dit lobby, quand il a député là-bas. Motomoninga na bango député azaki na bango Jekoko Moulou Azali non quel suppléant mais moi j'étais monté dis mais Lionel entre ngai député siège oya ngai na suppléant na ngai yoko yoka nai boka ngai to suppléant na ngai na lobi na oke ngai na zwa mbongo ya indemnité de sortie suppléant na ngai ko tuna motuna likambo nini soki ngai sina lobi ke sina zwa mbongo. Et puis j'ai comme Moulou Bazali moto à IDPS, Bazali moto à Cash, passé à Gaudia, Bazali moto à FCC. Bazali famille politique, mon côté. Rien à voir. Tant qu'on a eu ils ont fait 2 mandats. Ils avaient tout le temps de démontrer le fait des salaires. Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi Baba Kimia na bango? C'est pour battre. Mais pour la Nika, les lots va côté ne pas président. Président Gaudia a dit président de l'Assemblée provinciale pour cette législature. S'il y a des contentieux à régler dans l'Assemblée provinciale, le président peut le faire. Mais pour la bande de Koana, tango basalaka manda basalaka na kimbuta bamonaka Gaudia Polina bango tango bazali kolia mosola kisasa bamonaka Gaudia Polina bango boni koya kobebisa réputation ya moto kaka pamba boye ayebi likambo motuna makolo aboyi nde bolia mbongo ya leta na ndenge ya lokuta abikisi mbongo ya leta azwi yango ale ezonga na pesa ya leta moto oteme ekomi kopela moto makambo wana ekosalema te mpona deuxième tranche soki kaka ezonga na pesa ya leta moto akoyiba mbongo ya leta aza te na assemblée provinciale moto ya lolenge lokola bango aza te esenge baconfondre baepoke te époque na bango na époque oyo baconfondre baepoke te oyo ezali époque mosusu ezali ekesani ata moke te na époque na bango bameka kokosana te mosuki bakosani bango nde bakokanga eza ya nyamunyamu ya kobuka nayebisi yo ke bakozwa makambo mpona makambo bazwaki fana bakozwa makambo nayebisi yo bakozwa makambo te ndeko esengeli à un certain moment tous à la quand même dans respect. Moi je viens te parler ici en tant que porte-parole du président de l'Assemblée provinciale. Je ne suis pas c'est là n'a corrigé le non c'est là non c'est la ndeko c'est là n'a corrigé le président très important. On a pour répondre à la porte-parole officielle du président Gaudia porte-parole travers ce porte-parole. Donc pour confondre rapporteur, Moussala rapporteur, Tena Moussala, porte-parole, il y a président. Tout ça, porte-parole, il y a bureau T. Il y a PKT, tout ça, il y a président, il y a oh Lélo, ancien député pour parce qu'il a détourné Moussala. Et ce que nous sommes en train de faire ici, je suis la bouche autorisée du président. Nazali, Osali confondre. Ici, on ne parle pas de l'institution Assemblée provinciale. L'institution Assemblée provinciale est représentée par le membre du bureau. À sa tête, il y a un président, il y a le vice-président et les rapporteurs. Ici, je viens te parler du président. C'est la confusion, même les journalistes, c'est pas confondre, comprendre. Confusion, moi je viens ici parler du président, je dis bien président de l'Assemblée, l'institution Assemblée, mais président de l'Assemblée. Et ça c'est pour comprendre. Merci beaucoup. C'est la sous-confusion entre porte-parole, il y a président, rapporteur, Azali rapporteur, il y a président, Azali rapporteur, il y a Assemblée. Qui viendra vous parler de tout ce qui concerne l'Assemblée? Moi, je suis le porte-parole du président.
touche, tout ce qui touche au président, moi, j'ai le pouvoir et le mandat d'en parler parce qu'ils sont porte-parole. Pas de l'APK, du président. Ça, il faut bien le dire. Merci beaucoup.